lelo tozolobela spécial hommage ya papa na biso Rochero Tabulei. Papa na biso azaki artiste munene ya mboka na biso pe Afrique mobimba. Lelo akei atiki biso toyoka lokole ya bana mboka. Bote papa. Bote madame. Lelo tozolela papa na biso Tabulei awuti kotika biso azaki artiste munene na mboka na biso. Papa pona yo souvenir nini ozana ngo pona ye na banzembo. Pona nga ntukeza trop munene parce que Rochero azaki n'importe qui te. Azaki grand chanteur, compositeur, danseur. Alors tu regrettais mais tu sabeli kaka mukano nzambe nzambe alobaki nyonso yimo ta pesa ka permission. Ya to senga na ba musicien ba yesima ba jeune musicien. Vraiment to senga na bango ba landa lokolo ya Rochero. Rochero grand travailleur. Izani alaki kosala na facilité te. Pour ça tenir les locs ba société brassicole les pesa ba mbo mais ya do sala bina mutoki pena ke donc fateka ba disque na ye. Na ba lo kondo lwambo. Na si vraiment concerne na ko musicien ba jeune musicien na ba jeune ba kamwa likolo na sina ba yesima na ye. Papa okoko sala biso mo akapela moko. Tolela papa na biso. Vraiment en tant que fanatique en tout cas na ki Rochero pana zaki idole. Rochero na linga ki banda adolescence na ngai na moins de 15 ans en tout cas na linga ka mingi musique na yeza côté la ngai ti ndenge na komi boye vraiment Rochero a côté na mutema sangi banzemu na yepesa nga moi peu du cœur wa na yeko yemba nzemu moko si na yemba mkona kufa parce mkona kufa nde ezana circonstance ya ndenga kufia kansara liwana ye na yemba mkona kufa pona mémoire na yape ma boboto ko mokolo mosusu nga na kanisi na loti lokola nga na kolala mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolela nga nakoyeba te otika na milela liwa ya zamba soki mpe liwa ya mboka liwa ya mpasi soki mpe liwa ya mayo mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre nakanisa ida mwaso na bala nakanisa kaka bano yo na bota nasepela kaka mpasi ya mokili ezali kotikala mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bananga natinda na poto mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai moto ya kwiti nakanisa kopo ya masanga na ngai nakanisa nini kaka suka ya sanza tango na melaka ngai na baninga mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba nakanisa nini kaka perike na ngai nakanisa nini kaka bilamba na ngai nakolela kaka African fiesta etikala mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa merci papa tuka pona seigneur seigneur na loba boye naza na mawa motema po azalaki to pe azali musicien na ngai vraiment na lingaka po nga na botami na kolile na komi koyoka miziki yo nga na kuta liboso epa bapara na nge betaka mikolo nyonso yango wana ya Tabulei po bapara na nga bazalaki bafanatike na ye nga moko pe nazali pe quelque part fanatique na ye donc naza na regret makasi po na ye un grand okoko sala biso mwa akapela moko akapela vraiment aza na banzembo ebele ya kitoko moko kaka po tolela ye mwasi obebisi lokumu na ngai mobali na yo nakosenga mosolo awa kobakitisi mbongo epai nasalaka tokosuka boni olobi na ngai ete tika yembako pardon yembako esanga ba chair de poule pardon nayemba mosusu
nzembo la femme d'autrui. Yeah, moni ya. Yeah, moni ya. Ayemba kaya telelo na yembio. Yeah, moni ya mama. Mwasi ya moto, c'est mwasi ya moto. Yeah, moni ya. Merci papa, merci. En tout cas, vraiment pour naïe que gouvernement, ça qui moi honneur après, comme tabané maramia honneur grand prêtre Kofi, merci pour à penser qui na ouais idole naïe parce qu'il y a ba idole naïe c'est taboulé, à penser qui rendre honneur wana, yemo taboulé azaki envie à reconnaître qui en gouvernement pe sala qui mais na obsèque naïe vraiment ba sala pe une organisation moko bien pour voilà monument donc le père de la musique congolaise Rochero Seigneur Talara Mutu babenga Seigneur na musique. En tout cas vraiment gouvernement tozota la bino biso pe tozala kaka sima na ye. Conseil nini ozopesa pona ba artiste o batikali? Ba artiste o batikali vraiment ba artiste pena ya talent le rôle ya ba Rochero baza mi balete baza mi balete aroza la moko na bao batikali o ebele bazobeta lelo wana moi ebele babandi obeta pe tangu tabule azo yemba azo sala banzembo bango bazaki peut-être bazokende ba classe mais balanda ndenge ba Rochero bazaki ko yemba, c'est-à-dire azo yemba façon na ya ko composer, façon ko danser. Donc azalaki vraiment likolo mingi. Azaki likolo mingi. Te bêtises ezala raté. Artiste ayembara oya penser. Ezala nango ba bêtises te. Merci. Biso bato to comprenaka ke alobi boye biso ne to komi ko expliquer na bana. Omoni parti ba lobi ndenge ba lobi wana yango te ba lobi boye. Mutu moko ayembara bêtises azati. Comme souvenir. Merci. Bon. Et cause à la mingi ba œuvre pour ba viana to ba ndiko régner na ma musique biso wana to botamite to kutaka ba œuvre donc ba souvenir les belé o ba to kuta na ba wa beta pe ya sika o biso to mona bon mingi ba nostalgie ni ya bien itikala ya siko moi akapela moko to lela ya tana nzembo moko bande ko botala mazena lineti Leki ya Sharufa et Mazé. Ça va quand même. Continuez. Bande komo tala Mazé na lineti Leki ya Sharufa et Mazé. Ale kananzela mibali makolula bon, ça va quand même. Conseil bazala ini en tout cas on a ça grand ya musique congolaise en tout cas balu comment va s'organiser bien et les Canadiens bientôt mon est musique chrétien mon niveau va s'organiser na mambalé à papa Alain Molo donc organisation qui correct mobulouté donc les gars qui na kimia en plus balonga organisation nyosoto bon ming ba mission na biso neti ba musique profane ba rae mo bataba désordre her moko mona monte mososo ali ya mbongo oh basali boy to bazana monte mana na baza ini pour te rendre à hommage à Vadaï. Hommage, je suis bien, il y a dernier des mères. Dans ma salle, il y a des façons qu'elle les bien. Donc, bon, comme conseil, il y a moi, à Capella, il y a papa et taboulé. Moi, à Capella, papa taboulé, ça. Mokolo mosusu ngana kanisio. Attends, ça vient. Mokolo na kokufa ngai moto na mbongo. Nakanisa mbongo nanga na tikeli famille nakanisa bana nanga na États-Unis mokolo na kokufa moi na bwana. Merci. Bon souvenir ezebele pour père na sali et bela nzig na biso de banzembo to ezema lelo dans za grâce nenaye dans ça bene bela nzig na biso moi nzembo muke moi kapela muke kaka esa ya biso bien. Ah bon.
Bon, na ebo embate bon, ata capella là on aurait marre ndé langai. Comment? Mais merci donc, merci bien. Bon, pour nga tabule atinga miga na nzemo na ya mukolo na kukufa. Wana nde na sepela ngo mingi po mtu nyonso liwaiza teminisa mtu nyonso. Sekawa pona nzemo na ndong ezaniti mtu nyonso amilengela na ayeba ki liwaiza kata olelo zo dondo ame yeba ki liwaiza nde yango aitanga mingi apa wana na zalo msute. Okosa biso mwa kapela muke. Ah bon, pas ma capelle, na ko chate po na zana musicien te mais quand c'est moi ndi atinga ka. Conseil nini opesa ba musicien o batikali? Bon, ba musicien elo na ko pesa bango toli zande basara nde ba chango eko laksa parce que musicien azane tu prophète azo prophétiser mambo zoya. Neti tabule azane ta prophétiser pona ata lelo azo tambola mokili mobima me ayibi liwe kozala moko okokufa nini pe akokanisa nga bamisende basaka bachamp oyo eko kanisa mutu vie prochaine ata lelo mutu aza mokonzi ata lelo mutu aza na ye na vie ya bien me ayebake liwa ezalaka donc bamisende basala bachamp ya bongo oyo eko atire mutu na makambo azosala epuis ayebake liwa ezala soki ayebi liwa ezala seka ayeba nzambe azala Zaga na banjembo na ye, zaga na banjembo ne souvenir ne zaga banjembo. Yebela biso mwa nzembo moko tolela papa ta na nzembo na mukuse. Para kokate mama na minute oboye bon. Naza na pema pardon. Ah. Siko na bana okanja isu nzembo na oyem. Mkono ukufa nani akulelanga. Bon, mama mwata eza muke pardon. Mokolo na koko fanani akolela ngai nakoyeba te etika na milela liwa ya mai soki te liwa ya mai mama mokolo na kokufa nakai na soki boye mama pardon. En tout cas tout ça l'hommage à père mais azayemba banzembo ebele ya kitoko ya makasi mais faut tout le monde ne bande penza koyemba te mais kaka en tout cas mungongo nde koyemba vraiment ne vima koyemba te ataka mukie kaka tolela zembo oyemba nde penza mawande ala banzembo ebele mina muni na nzembo na koyemba te chéri kasolo kasula ka wane ba oyemba te mais wana papa na biso hommage car son âme repose en paix quoi akende kimia wana nzela biso tout kimia zali me condense kana famille tozali toujours Tete bolingo yanga inayo mama bangunya bakoti boku tala lelo tete tokabwani bangunya babiso bakominde ko sepela jigale papa na Joseline tete kazaye nzembo na oyema na lingango mingi parce que ils a un peu à rendre hommage na papa otom suba na ba comprendre na bango te ndege papa abimaka pa ke koluka pitié toi mon amour pitié toi mon cœur je travaille nuit et jour pour faire ton bonheur donc pitié mon fils parce que nazala raté mais je travaille nuit et jour pour faire ton bonheur. Le matin, je pars, je ne mange même pas, je ne pense même pas à manger, mais je vais chez moi vous chercher l'argent et cet argent c'est juste pour t'assurer un bon avenir. Donc, en tout cas, coup de chapeau na Nzemboana. Ouais. Si un peu, Rochero Taboulé, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Moni, bon, en plus, il y a talent. Azagi P, c'est le plus chanceux de tous les musiciens congolais, le plus chanceux. Nanengenini. Yé, Azui, récompense, on dirait qu'il Kendi. Pessier, ni on se fait pessier, reconnaissance, ni on se fait pessier. Et puis c'est quelqu'un, on voit qu'il y a plusieurs artistes qui ont émergé. Donc, au Monique, Namakina, Katina, Mona, Bananayepe, Bazoye, Maninibo. Bon, mission Abisso, juste la discipline et l'abnégation et puis amour du travail. Parce que c'était quelqu'un qui vraiment aimait son travail. Tete, bolingo ya kabanye, talalelo, bacholinga na misabato. Mama na loba nini na mboka e awayokeli wana ngaye kokia pera tiso na nostalgie pera kei balarme na olela mama esalinga bien te wana baoba ya musique congolais baoba mais mama mise kiti balarme kiti donc
Merci maman. Boire moi mon rôle sous et ça biso bien. Cécila nakoyebisa na yo mais wana c'est belé mémoire. Belé. Désolé la papa na banzembo betango. Mais c'est belé obi vient na répertoire munena. Ana maman na répertoire do ya GT. Ya GT. On a tout mukia congolais donc ebi ke père na répertoire munene mais c'est belé msukuto mo kimangai. Ya suka. Wa suka. Ce soir, si la lumière est mais baché belé mais baché belé hein ngaima tane banzimba bongo mokolo na kokufa nani ya kolelanga na kanisa kaka abana na ngai ya nzambe mokolo na kokufa. Souvenir est belé parce que Taboulé a un monument parce que même les musiciens n'abiso bazo reconnaître que musique est belé bango bazo interpréter et bayemba kaizaka Taboulé donc aza mutumoko pona ngai bakoki kosala monument moko boye pona ye. Mes condoléances mingi pe na famille ya papa Taboulé. Moi nzembo moi kapela esa biso bientôt les ta papa to kanisa ta nzembo. Ah vraiment mais je ne suis pas chanté mais na komekaka kama muke na chanson na emoko aema Kongo Kongo ne mboka Kongo mboka ya bakoko Congo, beaucoup mon pama lobby, beaucoup lula yango. En tout cas, merci. Je m'arrête là. Merci beaucoup Marianne pour la question nayo. Il y a solo papa Taboulé itango bandai musique le Seigneur Rochereau. Biso tozai banamikie. Mais quand même tokoli banzembo na to kiango batem. Ils a très éducatif kota nzembo lokola mazé. Papa Taboulé a valorisé moi si. Apesi maman lokumu. Kota banzembo ebele belé lokola mokolo na kokufa. En tout cas, toujours garder ba souvenir ebele na ye. Yango to profiter na occasion oyo na présenter ba sincère condoléances nanga na compte ya Congo Lokole news.com lokola naza responsable nango to pesi ba condoléances les plus attristées na famille ya papa Taboulé nyoso wana na moni Marc Tabou o aza confrère nanga na sala kina na canal qui en tout cas Marc Peggy courage, Dieu a donné, Dieu a repris. Tokumisaka Nzambe. Mais pour un hommage na papa, non qui kosala mwanzembo mo ya mukie. Oui, non que ça nzembo lokola o papa imba na sepela nango. Pitié toi mon cœur, pitié toi mon amour. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié mon amour, pitié toi ma belle. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Très tôt le matin je me lève. Banzembo papa zo imbazo pesa message. Banzembo eze bele lo kwa nzembo mususu emba lisusu Maze balobi tena kokina yo tena bolingo. Oh maze nakobala yo. Nalingise yo nzembo mususu. Maze balakisinga lokasa ya rouge na elongi ya sika. Maze balobi tena kokina yo tena bolingo. Oh maze nakobala yo. Nalingise yo sukase nakobala yo moni. Banzembo wana papa pesaki ba concert kitoko. Banzembo lokola mokolo nakokufa nani akolela ngai. Nakanisa ida mwasi oyo na bala. Nakanisa bana oyo nga na bota mokolo nakokufa e. Mokolo nakokufa ngai mwasi ya ndumba. Nakanisa perike soki na nini nanga. Nakanisa bana oyo na bota mokolo nakokufa e. Banzembo ezebele toyebi koyemba te mais quand même en hommage na papa to sali nzembo ya makasi atalaka papa na maman Biliabel baemba pe ba duo wa e bakentu kinangoma e bakentue bola mudanda mama moni banzembo ya kitoko yango to rassurer binoke Congo Lokole news.com ako landa matanga to pesa bino ba image na profiter kana occasion oyo na pesa mutu oyo informa inga na 3h du matin tina tongo que papa Taboulé akufi wana na pesi merci mingi na Christian Diant
Paps Ndissou na Suède. En tout cas, merci beaucoup Christian Ndissou. Merci pour na message au pesa inga que papa Koufi yom to informa inga yango na pesio. Merci beaucoup et merci na maman Marianne na opportunité au pesinga na loba à l'occasion ya liwa ya papa Tabouley. Ba condoléances na famille nyonso, na ba condoléances na famille la musique congolaise parce que Tabouley c'est un grand, Papa Rochereau c'est un grand de la musique congolaise que Toki Kobo Sanate, il n'y en a pas deux, il chante très bien avec des thèmes très édifiants, paix à son âme, merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na biso, boyoki ba yemboka, ndenge baleli papa, ndenge baleli koko, bino mo boyoki. Na pesi mbote epa Fabrice Malita, na pesi mbote epa ya David Olito, grand frère propre, petite sœur propre Laetitia Bisengo, petite sœur Godin Zikisa, na pesi bino nyonso mbote to mona ina mbala sima. Merci.